c'est avec le temps et la prière de tes frères et sœurs, des gens qui t'aiment. Dès que ça la continue à l'immunité. Et ça prière au bâtiment sous la salle de la rayon. Là où moi sinon lali. Alors bah mon bali n'a pas décor qui consala musala malamu musala ne les bien oui. Et protéger yo. Aux autres nana mutu mabé. Mais mutu na mabé mo ko comprendre que ni a ko consala o mabé. Ce que ça la tête faut freiner yo. Alors que freinage les autres simba benate. Ce que ça la tête moi na sala o mabé mo ko simba te. Bazo zo kuna na bache koko, bazo zo na babilo ko mususu. Ndé siko ya dingi siko place moko ko kelete parce que moni la place wana comme plus indépendant. Siko ndenge ni nga moboti nanga. Atiki nga na kene ko sala musala ya théâtre eza na ba risque na ba péril nyonso. Na esiko na théâtre na koma mwana ya mutu moko boye na ndenge que alingi te na boujaka. Et puis à quel âge s'il vous plaît bolamuka ko bolamuka na kati ya domination bolamuka na kati ya emprise babenga yango joug. Ngai kuti soki ezalika ngai mpe na moto décor na mwa te mpona osola na bato mosusu aloba ti ya kolemba fonce chez Coco esalako bien okei bapublicité na yo bakoda koma ya sika na moni eliti obwakama kitoko chaîne na yo okolesa yango konourrir yango kitoko kosala makambo ya bien sois libre ata nasala makambo esengeli kosala kolanda bato te so oyo tozala pena sérieux bamasolo nyonso oyo bato bafingaka bato bazalaka pembeni ya bela bela ne respecte pas les artistes bato nyonso bazalaka pembeni na yo ntango otinaka bafingama ona apesaka bango matière jaka yo moko ti eza yo moko moto opesaka bango matière donc obengi moto ofuti ye mbongo opesi matière ya camarade na yo oyo azalaki pire yo afingela yo moto apres bato baya kofinga na commentaire obwaka bolo baza lokuta nga na tuni bao nyonso baza kokotelaki ndenge eza wana ye abali moto abali alongoli mobali ya motu atike na bana na ndako asindoli bana na ye na mwasi na 15 ans ekomela bino nyonso nom de Jésus. Mama top nalingako mingi mama top wato miso oza mama mosoi naloba alebisonaka ta ndeko mama na nga ndenge nini moto akoko humilieux afingi yo mafinga ya bakomaka na mur ya salité. Maman tu t'es permise vraiment tu t'es permise ya kozonga ngai yango natuni mama ezalaka mpona koluka mbongo to eza mpona kobanga bato mpona respect na yo bafingi yo lelo lobi basaleli yo video toza awa na tournage mama nanga mpona nini mpona nini bato kosaka no bongo et puis dada reste sans dire mot. Et c'est quoi le service? Insulter de tout ce qu'on écrit sur le mur de Kinshasa, insultant aux baninga, aux collègues, aux participer à la chaîne. Parce que ces gens ont participé dans ta chaîne. Basali qui va coller sa chaîne, voilà. Ata pour la reconnaissance, c'est le fait que la police chaîne, voilà. Ou bien ça, c'est pour qu'on bandi. Quand Azou a ondé, on met ça dans ma si là. On a un peu de télévision na pesi bino mbote mingi bisika ko pigo mesani ko yamba biso nzamba mona papa mbola bino que Dieu vous bénisse de partout na moni bongo bawo ya ngaya mikolo nyonso ya tango nyonso ba maman na ngaya motema bawo nyonso bazala rapenda fidèle na chaîne oyo. Merci pour la fidélité na bino inconditionnelle bosengela ngango rien en retour. Merci de me soutenir, de partager, de commenter surtout de liker mingi. Et puis en plus mingi golanda pena du début jusqu'à la fin consommer parce que durée de visionnage et comptera mingi yango de ça la vidéo qui te copie malamu donc ceux qui botali nga muke sala nga mo pasi parce que YouTube ayi saranga ke koto batali muke koto batali mingi atasoko kotanda penza te otiki yango eleka na kaka vidéo nyonso ko kipete o vidéo soki nini Yozwa nyonso consommer ndebongo manière kitoko pe ya malamu ya soutenir biso. Bomoni que tozali tout le temps ko luka ko élargir un peu ni musala na biso tozokota na ba domaine mususu bien que c'est encore un peu plus faible mais eza bongo nde musala sala maka tolingi pena to koma pena actualité nyonso ezala wana Nathan na jour bobonga maka parce que bozo ba bébé ya sika o ezali chaîne na biso mususu ya sika bo yamba kala mingi te kune kozala mingi mai politique pe lisusu mingi na musique. Ou la deuxième chaîne na biso ya boyamba yango pena na motema moko kuna to sala analyse politique na ba figure nyonso boyebi ba sala analyse politique ya kitoko pe ya malamu
Déjà, je crois que la semaine prochaine, il y a quelques semaines, matanga ils ont qui biso ça biso passé mingi 40 jours et puis un mois il y a ndeko na biso na mabele, il y a petite sœur nangai kokoka dans 2 jours et comprenez que ça fait un peu ndenge moko boye. Déjà au courant de cette semaine, j'étais pas trop bien. Donc c'est un peu ça. Donc mamboana boye ba kezara facilité pour na ko lekisa pas joana. Et ça, impossible, on vit avec, on va faire avec, on n'a rien d'autre à faire si ce n'est de glorifier Dieu malgré les circonstances. Maman Alice là, nous n'a pas si maman mère Marguerite Bello de moi-même n'a pas si yombote, si Kawapozali, n'a pas si Greg Abakouk, n'a pas si si dans mon combat, n'a pas si yombote, Will Simba, n'a pas si yombote, Marc Bikindu, n'a pas si yombote, comme on a vu dans les sous. Chacha la maman de moi-même na sepeli comme on a vu dans la live na ça qui dernière fois na moni bongo bit baati na moni enoche na sepeli ici comme on a vu maman Murphy Omeonga à partir ya kuna mingi na pesi yombo témoin si légitimement marié basili sanyo so batika nyongote. Merci beaucoup nani isu na pesi mbote Kumar 13 na pesi yombote na kiko pesa mbote na bawo nyeso bazaka fidèle zala fidèle so obunga zonga mwanda maman Gisèle Lembe na pesi yombote sika tozali bozonga pele ça la biso moi bien toye na analyse moi na zongeli banalise pour comprendre la zongeli banalise est encore en train de me tirailler dans plusieurs histoires à la fois, mais maintenant la zone pela na analyse na ngandinge zalaka de mon cœur. Je t'aime, tu le sais, je t'aime, tu le sais. Merci pour na cadeau na zoaki na sepeli na leli mingi nde bongo bolingo ezalaka nzambe ya pakisela ngai susu ya yo ebele nzambe nda conduire pe atambwisa makambo oyo po mingi tolingi kozala mingi na volonté ya nzambe na volonté ya mokili to pia mosuni ya nzoto na biso te mingi totambola na makolo ya nzambe pe na volonté na eleste tatiki yo lisusu na maboko ya nkolo masi asala yo bolamu ya ngai ya motema ya chaque jour nzambe acheminer na biso. Nazi siko bongo na sima caméra toza bongo na Lionel Lumbala boyebi dili kitoko bozali komisala yango bomesala na nango koza na besoin na activité nelo moko koza ngate ya kobenga biso toza na besoin na bino to salela yo reportage na yo sans débat et sans problème. Na ye siko yo awa pona koyebisa bino ba sujet o ezali kotumisa nga mwa ndambo na yebi que na live déjà na lobaki mwa ndambo mais esengaki nga pena na vanda boye po totala na pena mbunzu na mbunzu meso na meso totala na pena po tomeka mwa kososola nango moke boyebi ke nga so na oloba na linga mingi so na obeta lisolo na nga na koti ona mwa bibili ya ndambo ekota na kati po mingi bongo parce que je sais que c'est par là que ebele bakosima na motema sans yango ekozala pasi po bato basimba mapenza comme il se doit. La vie, il faut savoir une chose, il y a des gens qui vivent avec nous, mais qui ne nous aiment pas. Tu vas na bango, tu lis na bango, tu melaka, bazarape makasi, batamu ba. Ce qu'on dit ba marque, il y a sorcellerie numéro 00. Moli moi suivi. Dès là tongo, je suis tombée sur une vidéo pendant que j'étais en train de me préparer pour sortir. Na ba course tellement mingi, na koi sur vidéo mon abi, mais non, tant on a vraiment na bande konenge bazo finga matongo midi pourquoi? Na bayo bazalaki ba pire bango. Seulement parce que balingi indépendance na bango ndepasi oyebi que batu oyo balingaka biso te bazalaka na marque moko commun akoko zala na yo po yeba kalingi yo te balobi le seule chose là na fongola ngo po na tanga ngo bien. Souvenez-vous que vos rêves sont des oui chose qui arrête les esprits surveillants. Nathalie yango na bi waouh na yo ki yango bien na bi non il faut faire attention balobi na même na ba joie na yo une personne peut même par une photo voir ta joie fixer misu na yo ayebi ko na sengo za na tristesse za na boza na bo yo ka place nini ndoki akoma koma yango wana ta Nathalie bandeko na biso lolenge nini balingi indépendance na bango mais di bango problème c'est seulement parce que je veux dire artiste oazali artiste oazali sans couleur sans nini alobi que librement liboso ya bato nyonso que ndenge naza boye ngai nalingi nazala neutre parce que en tant qu'artiste azomona kaza na manque moko boye parce que quelque part akokende te ani tiela mundelu ye moko pour rien. Limitation les artistes, excusez-moi, limitation eza kindoki mutako sabino te soko za na mutu moko avandaka na yo aza tout le temps en train de chercher à te limiter. Il faut la libre yaba mouvement na yo. Certes, na kati ya relation nyonso ezalaka na ba contrat de clause.
oya ma photo ça mais soko moni que muto na comme limité na batu nyonso a limité na bandeko na yo a limité na boy fais attention et à sous clarté pour nga jamais na kokota na vie ya mutu na yebisa ye que ndenge ezana ko sola suna camarade na XT ko sola suna camarade no YT ko sola rasu subu non wana mutu akomi ko cloisonner yo mutu na condition na kati ya cage azo bebisela yo vie et en tant qu'artiste c'est très dangereux ce que kutana mutu moko alingi yo jouaka pa na yo louera ailleurs te. Et du moment où tu te dis que non, Manaligin a joué partout, c'est là où tu deviens son ennemi. Et puis, bah, on le peut bien que, Nengezawana, au Yebi Kebisu to sepelaranangote, au Kanisi to sepelaranango. Mais, à quel moment? À quel moment? Et puis, avec quel paiement? Nous avons une limitation à Makasi Bongo. Nambongo combien on fout à Ranga? Oh, tu as une limitation à Yaka Fumba Bongo. Ce qui est attaqué dans ce contrat à RTL, c'est tout à fait normal. Parce qu'on en a 10 000. N'a 5 000, n'a 3 000, je peux encore comprendre parce que je peux encore survivre avec ça. Ou encore vivre avec ça. Mais ce qui, on a $100, tu oses me manquer du respect à ce point. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire avec toi. Ce n'est plus normal ce qui se passe au milieu de vous. Ce n'est plus normal. Et vous comprenez maintenant qu'il fallait qu'à tout à moi temps pour vous comprendre. Parce que le temps répare tout. Naninganata na kiti na ngayo yo naninganata. Tango eza meilleur allié, il y a vérité. Bako ko yebisa lelo mire eloko na ko zoate. Tiaka moi temps pour comprendre pour nani babanda opekisa. Tant que vous comprendre oh. Mais pourquoi tout ce temps je n'avais pas vu ça? Parce que moi tu as remporté na ba choix na biso. Nadinka na travailler kanaye, nadinka zalaka kanaye, batikio. C'est avec le temps et la prière de tes frères et sœurs, des gens qui t'aiment, dès qu'on sait que tu n'as pas de les prières au bâtiment sous la salle de la rayo. Là où moi sinon lali, alors bah mon bali n'a pas décor qui consala musala malamu, musala ne les cabien. Oui. Et protéger yo. Ozo fa na mutu mabe. Mais mutu wana mabe mo ko zo comprendre ngeni yako kosala o mabete. So ka ta fois freiner yo. Alors mo la que freinage les zo simba penate. So ka ta mo nga sala o mabe mo ko e simba te, bazo zo kuna na ba shekoko, bazo zo na ba biloko mususu. Nde siko ya dingi siko place mo ko bo kenete parce que moni la place wana comme plus indépendant. Parce que tant artiste a bandi chaîne naie, ezali azoluka indépendance d'une manière ou d'une autre. Et ce que ça va continuer à bien. Batunio se basa na droit à kolandaye. Batunio se basa na possibilité à kolandaye. Mais pourquoi tu veux limiter une personne à sa chaîne naie? À la vision, à fongo la vision pour que permettre à ba kozabatu ya ba horizon nyonso parce que ça n'a pas besoin en tant qu'artiste jusqu'à preuve du contraire. A finga na mututé. À ça na vidéo pour finga mutu certes azaki na yo mais heureusement qu'il a été intelligent décor. Atikala ko finga mututé publiquement. Na moni vidéo moko te ya décor a finga mutu publiquement. Yango jusque là tozotala. Alors moko to loba bozui parce que to loba makambo na 2023, je me rappelle. Nana yoko rabiso. Nana tchaka litoi. Ata maman mo boti aboti mwana na à un certain âge comme retourna mwana. Yango yoko balate. OK pas na yote, oko comme responsabilité et ça fait mal pour une mère, un parent responsable romona mwana na azo kola. Azala ba responsabilité. Quand on a Kishasa no romona mutana na 40 ans, azo se comporter le comme mwana na 25 ans. Ayebi na noter le roni alingi na vie na ye. 40 ans de on a retard ya vie. Parce que biso na ba 40 ans, bana de ba okoli. Et na batu mususu na 40 ans, azana bana de ba komeli. Ngana na pambola nzambe. Pour ceux qui na longola ka zemi na ina regretter héros. Pour la minute yango ya kalnanga, oyo bisangani. Dana sala mambwana, na dana mwana na jeune garçon. À université. Abeta on kitoko. Beso na che atala wana ba benga ke défenseur, wana benga ke ma couronne. Voilà peut-être défenseur na ngai 9 na ngai. 9 10 mo ka beta ka terrain mo mai mo ka mutawa beta o le ka wapi o le ka te. O le ka te. Sikoyo lelo so na bakisi bana mususu. Yana bango déjà ça. Mais si na tout n'a qu'à de 0 à 40 ans, tu as fait quoi de ta vie? Jusqu'à 40 ans, oh t'es diversé kakanan. Au moment que parents na yo aboti mo boti na yo, akoyo ka pasi na motema. Et ben no grincer motema. Ah bah mais moi na oyo.
nga na âge aussi nasisa kobota bango te mwana oyo na âge nga na koma kobota leki na bango ya sukati mwana oyo na âge oyo nga dana na 20 ans de mariage nga dana na 15 ans de mariage nga dana na 10 ans de mariage ou 5 ans de mariage mais mwana na ngai oyo ndenge ni azaka abu parent aboti mwana alingaka ye siko ndenge nini nga moboti na nga atiki nga nakende kosala mosala ya théâtre oyo eza na barisque na bapéril nyonso na ye siko na théâtre nakoma mwana ya mutu moko boye na ndenge ke alingi te na boujaka et puis à quel âge s'il vous plaît bolamuka ko bolamuka na kati ya domination oyo bolamuka na kati ya emprise oyo babenga yango joug eza joug mobimba. Il y a de ces histoires sur lesquelles on dit que ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut il faut sortir de certaines histoires, de certaines affaires. Tu sors parce que tu regardes, on est à 2 ans. Si on continue, on est à 3e année. Pendant qu'il y a peut-être des gens avec vous, il y a peut-être des gens, mais toi, pendant ce temps, tu es distrait. Et nous aussi, les femmes et les hommes, nous sommes comme ça. Au revoir, la relation, tout le monde qui te voit là, te disent, mais maman, et nous, mais si on continue à profondeur à prière, c'est là où tu vas comprendre, au phonatica. Et il y a un temps, parce qu'il y a de ces histoires comme ça, ça t'en a tiré à bilor, mais la maman la distraction. Et quand tu l'as la vie, jusqu'à ce que la lumière éternelle, le Dieu Tout-Puissant, vient éclairer ta tête. Il faut comprendre que, on a ça, il vrai bouzo bako. À un certain moment, il faut que tu pries pour ta vie. À un certain moment, il faut m'y tourner. Je m'attache à qui? Est-ce que évolution il faut s'attacher à pousser vers le haut. Si on va y aller, on va y 1 an, 2 ans, au moins que situation n'a pas changé. Tu dois te dire, tu dois toi-même te demander. Il faut que tu te questionnes par rapport à ta vie, à ta propre vie, te dire banana ya na évolué raté. Ce qui n'a le moins il a mutu oh na évolué. Ce qui n'a pas s'attacher na ya babilo on a régressé. Maladie est coti, ba problème est coti. Mais si on se détache au moins la que bilo on les fleurir. Mais au fandi kaka na kati ya jougwana. Bazo domina kabilo au fandi kaka. Pendant que vos 2 yeux sont en train de voir, vos oreilles sont en train d'écouter. Ngai écoute ce que vous avez ngai pena moto décor. Na mo ate pona so na batu mususu. Allo batia kolemba. Foncé chez Coco et ça la ko bien. OK, ba publicité na ba foda comme sika na moni YouTube bois kama kitoko. Chaîne na yo ko lève sango ko nourrir en kitoko ko sala makamba bien. Sois libre. Panzana sala makambo et sengeli ko sala. Kolanda batute. Tu sais dans la vie hein. Moi j'ai compris une chose. Je ne peux pas m'arrêter. Et c'est la période où il y a vu dans la 2024, je me rappelle, je me suis retrouvée, moi, dans une état de maladie, ma casse, na sali ba démarche, na kota na ba nyongo. Parce que j'avais besoin sur place de 9000. Na zui yango na sala ba démarche ya moi, parce que nzela ba essayer de dire sur, il fallait moi na bima. Mukolo oyo na ndo sala ngona zakina esengo ça veut dire que tout est bien normal et tout ça là mukolo nake kozwa résultat ba singa madame so ba pesi yo résultat ba pesi yo kaki na papier na sima na Schengen kawa c'est que ba pesi yo ba raison ya refus na yo ceux qui sans papier moko libanda duplicataire c'est kozu visa non ta formula boy na disjoncta talaka kauzana mwana maladi aussi ba bongo nyonso soki 9000 au dépenser aussi ici au quotidien ba makamusu to ba ningo kute ko bakisa mawana ningo mo je crois na bakisa ya dépenser ba 2500 € au mois bon pendant que les vraies dépenses na sala qui est ba 12000 voilà juin 2024 ça va faire 1 année jour pour jour je me suis retrouvée avec un enfant malade sans argent sans visa parce que espoir na manio c'est na visa espoir na manio c'est va qui Nicoloane na disjoncté place craquement nangé bandaki ndé yangwana na craqué pendant ce temps j'étais dans une relation toxique en même temps
Navandi ce qu'on entend na binzambe. Je dois faire quoi? Moi, naza maladie, naza na mbongo te, muto apesa nga azate. Il y a de ce moment où il faut s'abandonner totalement à Dieu. Donc, nzamba tu na ba condition moko pour yeba que en dehors na yi, nso azate. Alors la kisoka ka dimension nini mokili et ko kozala na yo, mais na ba pire moment et la chakayo. Nde siko place faut l'accès siko. Bolingona na nzamba bon moi. Je vous dis, j'ai fait des prières. Nanou na salati. Moi, na sikozo sou baba. Ba pu, ezobima. Hey! Oh, baba, ningisa lola. Na ningisi lola. J'ai fait de nuit et de nuit sans dormir. J'ai commencé à crier. Na osambele. Malobesi lo komo ganga. Hey! Hey! Oganga bongo. Ba voisin ba kokoti. Parce que tu cries tellement que ça perce le cœur. Et donc, quand elle a monté, et pendant ce temps, certaines personnes se sont levées pour m'insulter. Au moins, il y a une place, il y a degré, il y a pas si mouta cause à nango, ou linga limbi sa li sous-souté, ou bien limbi si, mais plus jamais. Moi, na osuba makila, ba pu. Ce qui nini boeza ba il ba détail musu na tikibino na disjonctant na sala dépression personne alors j'ai béni par là ma petite sœur Maïka Mukeba on dirait ba no pressentir que ya na ngai a okende na lobi pe nzambe na okufa na zwa pe na sniper na mela oh Dieu merci d'exister pour moi pour ma famille pour mon enfant. Moi, maman, un miracle, j'écoute tout. On expérimente les choses. Au vanina bando qui pena bando qui ba linga ba lia ba talon face ba ko dia ote. Ba tindi pena mundu qui ti. Nzamba zongi siango. C'est là où j'ai compris qu'il faut compter sur Dieu. Que sur Dieu. Ata molili yango eza ya ndenge nini. Si Dieu a dit que tu vas pas partir, tu ne partiras pas. La simbi moi na ngana gangi na binzambe. Siko nde na sili. Siko pena na sili. L'accent siko que et sika maïna la biso sukaka de sika yo banda. Donc je sais compter que sur, je sais comment on compte que sur Dieu. Olamuki na tongo pena bo eloko ya te. Ata calmement ya kopesa moi nezate. Tu sais pas qui appeler. Tu es seul. Face à la destinée de ton enfant et ta destinée. Na mona le kinanga ya na poko na mwana. Abisinga ya na yebite soko yo kanini meto bima. Na sepo na kokate abisinga to kende kaka. Na sana kitambo yo bima pe ya na kitambo to keka to ki ata restaurant li na sete na kokate. Asinga to okoka. Elongi nyo se nuna. Na koma na suki ya pembe. Na koma na suki ya pembe. Kane ekomi pembe ndenge pe kozonga noir. Po nzambo makambo osala, makambo loba, makambo zolakisa. Biloko omonisanga. Elakisa ngai ke na te ya yo ke nzambe kaka nde. Muta mokili te. Ato pesi ye nyonso kotikala ko ndima yo te. Bozi bobebani na batu pona yango. Bozoni ba problème na batu. Fo bolingi bo protéger mutu moko boye. Po ya yebisi bo sala kaka pa na ye. Mukolo ko sala ngote. Nde muko batindeli yo bata Canada ba finga ye. Zalande bien na nzambe. Pour cette relation na nzambe eza bien. Le reste on s'en fout. Parce que Dieu peut du néant sortir tout ce que tu lui demandes. Ce qui Obi pasteur Mora lobi boy. C'est donc que biloko na lingana ke na ngona sina mo ndenge mo boy. Pasteur Mora lobi boy. Alobi pona nini Moïse. Il fallait bimela na mai. Moïse il fallait bimela na mai. Parce qu'il y a un mystère ya mai o akoya ko sala na liboso ya bana Israël na égyptien ba olanda bango. Dis-moi amen quelque part. Moi l'enfant qui est sorti de Zo a été et puis là moi et le bino ngote yemo pasteur alobi yebisanga na moi ya pharaon nandaka pharaon ba biloko nyo sezaki kuna ba piscine ainsi de suite. Mais nini mutesala ki que moi na ya pharaon ce jour-là yo ka posaka ke sekolanga na kati ya mai moko boye oyo ba peuple lambda ba kindaka ba to moko ya pasina ya mao. Pendant qu'il y avait une mission. Jéhovah.
tala nzambe makambo ya salaka. Il fallait si que maman ya Moïse en train de pleurer le détachement avec son enfant. Vous comprenez? Et là, il faut les lagaka. Faut-il quand même qu'il est bon? Et ça, il y a plein de parce que ce que Dieu te réserve dans l'avenir, c'est tellement grand que il faut certaines personnes balongwa pene. Il fallait qu'abord maman na eux qui passe ya zangi libele ya komela batie na mai pour baluka ko sauver moi na roi lekani azwa na pharaon lekani azuye na ndako banda ko evanda il fallait kende kuna aye ndamba tinde ko étudier terrain azo maîtrise de choses pourtant en kebisa bana Israël aye ba déjà comment fonctionne le pharaon bazuye na mai miracle la somme ba ko ça les akini miracle la mai akaboli mai ni bali Kabola maitole kanzela la maitole kanzela osala bikamo ya bonzambe o akaboli mai ba kinzela. Maintenant dis-moi ndenge nini nzambo akozanga kosala eloko ni ekolekela ye yango komona quand tu es devant une bénédiction grave. Et ça, il y a des gens qui comment. Nous allons laver yo. Alors, tu as une situation très compliquée pour que tant qu'on bime de là, on va battre la couronne au lata. Pour il faut la briser. Parce que tant qu'on a la couronne, tant qu'on diriger, tant qu'on a conduit, tant qu'on a personne à minene, il faut y avoir la carrure, il faut y gérer. Pour la carrure, il faut traverser le feu. On a traversé le feu. Et puis seul avec Dieu. La chambre pena au souki pena. Intimité dans nzambo au sala ba 30 minutes on commence à 5 heures du temps. Vous avez battu aussi la capacité ressembler la bongo wapi. Bongo ndeza. Dépression ici dépression. Maman la dépression oh. Mais ça la tika la dépression. Mais c'est que ça t'en sépélite. C'est que ba to ba no linga ba mona ngana état wana ba sépeli. Ce qu'il faut dans ça net ndengeni. Il faut là des formes d'humanité pour que nzambe nazo lokumu. Seigneur nana pesa ba nguna lo sujet à sepela soni nakana ngate yesu soni naka nzembo ane tele yokela ngana lito ina soki mabe komelinga banguna ba sepela akoki bancha ngota kimi ngasko fona la kisake nzambe akokaka nyonso na eloko ezanga kaite na fanda 2 mois pour chercher à me relever 2 mois je faisais rien na mona mutafutela nganda kote na mona mutafutela nga facture te ngaka na bandeko na ngande to potana na ngande to potana je me suis retrouvé na bi oh mais siko makamna osala so na je la tanga boyeza mo mulu dans la vie il faut à un certain moment savoir prendre des décisions aux une décision bêti sur la table pour au télémi OK ata ba fingi c'est normal parce que o manquer bango yango ba finga yo sans ça il ne veut pas le faire et puis ba masolo nyonso oyo to za pena sérieux ba masolo nyonso oyo bateau ba finga bateau ba za pembeni ya bela bela ne respecte pas les artistes bateau ne za pembeni na yo tant on ba finga ba on appelle ça ba matière jara yo mokoti eza yo moko on te pesa ba matière donc au bengi mutu au futi mbongo au pesa matière ya camarade na yo o za ki pire yo a fingela yo mutu après bateau ba yo finga na commentaire ke o ba mbolo ba za lokuta ngana tuni ba oni se ba za ko kotela ke ndinga eza wana ya bali mutu abali alongoli mobali ya mutu atike na bana na ndako asundoli bana na ye na mwasi na 15 ans et comme la bino nyonso au nom de Jésus mwasi nyonso so soutenir acte wana et comme la yo na kombo na Yesu mobali na yo akima ndako atika yo na bana ata 12 batika yo na bango après si moyen na commentaire yo finganga au cas contraire n'ose pas le faire pour attendre na kosala mote babi papa bimaka ndako 4 heures là monsieur azongi là monsieur pas azongi te moi si nazaka na ma miso et vous là vous venez commenter ici dire que non abali na ye et comme la bino na mibali na bino ba kima ndako ba kende po boyoka yango bien moi du moment où muta bali na ye moi c'est pas mon problème je m'en fous hein kende na mabala na yo non zoate et Dieu le sait. Yango pona yango nda ko rémunérer nga. Ya bien makasi. Et puis mon bali no sa mo bulu e kindumba Seigneur je ne veux pas. Na limiter la vie na boy no sa ba arrêt cardiaque.
mibali lokuta ba hypocrisie ya moins sérieux na lingi na ngate qui moins sérieux na yo lukela ngo mutu déposer ngo mutu ndima yango pa lobi ke mutu nyo salaka na mutu ndimaka zo na yo ndima na yo zo na yo ye ngala ndimi na natika na bongo na zela nanu tango nzamba kopesa nga ya bien po nzamba ko sarati jamais ko pesa loko ya bien te babi tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible me dit encore quelque part, il a un plan merveilleux pour moi. Si on plan merveilleux, il y a un plan de l'Elisanga. Et il y a un AVC. Et on peut faire un souci dans la bien. Nathan sera européen, ana magie, soit moi si abatouana ou azole lawana. N'est bien au monde que les années normal. Et qu'il faut aller là bon bien parce que bino boza ba fan aveugle dominé envoûté par moto. Mibali na bino nyonso, il faut ekomela bango. Il faut. On ne peut pas être aveuglé à ce point. Et c'est impossible. C'est inconcevable. Ba o ino so balingi bakeni na bango bakeni. Ngai siko ya pona ko kende pena mwa ndamo. Nazomi tuna. Mama top. Na linga ko mingi mama top wato niso. Oza mama moswai na loba ya so ratande kwa mama na nga. Ndenge ni mutu akoko humilier afingi yo mafinga ya bakomaka na mur ya salité. Maman, tu t'es permise. Vraiment, tu t'es permise. Ya kozonga nga yango na tuni mama. Ezaka pona koluka mongo. To eza pona kobanga batu. To kobanga koyoka soni. Soni ebomaka. Balobi nani akufa liwa ya soni Okokufa na sa soni. Parce que tu veux que les gens croient, voient que tout ça. Et simbité. Non, mon clair, je suis désolée, je dois partir. Na quel luka clair? Et puis, na ozo. Obligé. Et qu'on dépend de la détermination, zanango. Qu'on luka za bon. Détermination, zanango, on dépêche. Si on a déterminé, je suis désolée. Nga mututa ko yawe bisanga onenge zana. Mambo sa lesko za suki sima. E ko simba sima te poani. On fait la bandera kopo ya YouTube. Na banana abonné moko ba bisanga yo pe na monde ya nanyo azalaka yo ko sala. Na créer pe place na fanda pe. Et moi, rien ne me fait peur. Tant que na nzambe, eloko bangi ezalaka te. Bolongola ko banga mutazui a futi mutu. Po ba finga. Au monde batana bazala wana. Jamais ce refuti bon moteur au vendre ba finga mutu. Jamais. Il faut ma pesa ye mutinda ye afingo kitoko. C'est quoi fingi pena que non maman nani. Yoku to sala rapport na téléphone. Au sala ma ambassadité na téléphone. Maramba bon comment ça sonne aux yeux aux oreilles de tes enfants. De tes petits enfants. Pour ça na bakoko. Na bakoko na yo. Mais pour nous montrer seulement que neti kaka. Au moins le respect, ça s'impose. Maman, le respect s'impose à nous. Moutoua sakani na yo, ko pesa ye occasion sakana no lisute. Moutoua si de courage à lobby na ona munoko boy. Abatama, je suis d'accord sur ça l'hypocrisie. Ça va na opona na monité. Nous qu'on a mono et bisinga en face. Que Mireille, imbécile na yo. OK. Problème te. So ki na yebi ko finga na ozongisa. So na yebi te. Yebaraka. Obi liste noire, c'est petit. Na yate. Là, à toi comme président de la République, Kanga, na yate. Pour obi sanga ite que ne tozana mokili oyo, bato nyeso bazaka ba camarade Fati ba se retrouver na pouvoir, ba vivaka. Très bien même. Pour na respect na yo, ba fingi o lelo, lobi ba sala lo vidéo, toza na tournage, maman nanga pona nini? Pona nini? Et puis Dada reste sans dire mot. Oh! Obi que la télé ba communicateur na ba maramba le beza souté. Basili maloba. Maramba le beza souté au moins on a plateau ba te diverser, ba yo maramba ko zanga mutu na makolo, oyo ke la bango na yo moko yoko, oyo ke la bango mawa. O ta pela ke muto, o pela ko loba ya muta ko ina velo. Maloba le beza est souté. Mazo forcer que rapport sur tiki. Moi 29 yate. Sera tiki, aujourd'hui, à la face du monde, on a compris, nana linga baby sa théâtre. Lelo na mokili mobimba to moni, nanyo baby sera théâtre. Nanyo azala baninga na ye, o basala na ye, azotinda batu ba finga bango. A
fouti bango même bon. Dieu m'entend parler de qui n'a na ma belle. Ba pesa ngambongo te na finga pe mutu te. Ata soki ba ba pesa ngambongo na finga pe mutu te pour apesi ngambongo. Je vais analyser les histoires qui sont claires et nettes. Yango to sala kaloko analyse. Pour toquer na France. Webi table à Cyril Hanouna. Webi émission wana touche pas mon poste. C'est une émission très suivie de la France. Une émission tellement suivie de la France. Bazora ba chroniqueur, ba 20 chroniqueurs, ba ti bango na mesa, bazo lobela du tout et du n'importe quoi. Il y a actualité, il y a monde, il y a France, il y a ainsi de suite. Quand il y a un na kitimo. Bango basala yango. Na on a lo ba vision na ngeza yango wana. Que lobby na komi pela la TNT, na lo zapena ba chroniqueur il y a partout, ba futa bango chaque fin du mois ba yebi que chaque soir to kuta na rapport tout ça là analyse sur la journée. Oyi ba idée, bozwa yango la peli. Hein? Analyse ya actualité parce qu'on a au coma na chaîne ya TNT. Ne vous en faites pas. Tokeka malembe to coma. Date aussi déjà di pro la bisaza. Hein? To coma wana. Comment yango? Pour le kano pengate. C'est ça le problème pour le kangate. Déjà le kangate. Pour ba binzambe wa pesa la vision, pesa la provision. Alors tu as pene nanga mobali oyo to kenene na ba même vision. Alors longola o nyonso na vision mo nanga ite. Mobali nanga mo fan nanga numéro 00. To koma. Je suis sûr que to koma. Yango to sala analyse. Siko batu ya kishasa ba yebi ko sala. Batu mususu, surtout ya famille maboma. Yebi ko sala la différence entre analyse na ko finga. Analyse c'est le mususu ko finga pese le mususu. So to vandi boto lo bato finga te. Tozo loban, tozo indexé mutu oyo à BBC Théâtre et Zali Bellevue. Je le dis tout clairement. Il n'y a pas à mâcher le mot. Tant que tozo mona mutu loko là, mutu na yo, o azo autoproclamer devant tout le monde que tu le payes et tu lui demandes de faire un service pour toi. Et c'est quoi le service? Insulter de tout ce qu'on écrit sur le mur de Kinshasa, insulter ba ninga na yo, ba collègue ba osa na yo. O ba participer na chaîne nan. Parce que ces gens ont participé dans ta chaîne. Ba sali ke ba koli sa chaîne wana. Ata pour na reconnaissance c'est le fait que ba koli si chaîne wana. Ou bien za zuwa pour ba bandi. Kaka zuwa o ndé on te salama na mamba. Si là, ka zuwa o. Yango be osa la décor. Yango bo sa li Jérémy. Donc bino bolingi mutu asa la chaîne était. Donc yango na tout YouTube on fongola pour bino, ba fongola YouTube pour la Bellevue kaka. Ya na 17 chaînes. Et ba nsuba sala te. Ba biso ba ya rapa na ye a fouti bango moi $50, moi $100 ba kei. Donc vina bango mobima ba so ba 50 ba $100. Pour la bino c'est normal et on ne doit pas analyser parce que c'est tout à fait normal pour vous. Déjà au mona mutu nini ya SB pour sali chaîne na ye, ba bani ko finga ye. Bino boye bisanga nanu. Ya goti bino boye bisanga nanu mutu nini ya SB asa da chaîne ne ba dio finga ye. Mutu te. Oko évoluer na chaîne na normalement et bien. Côté ope bo sa musala na yo, oya ka posa ni musala aussi so kei na okuna. Orozwa pe bana pe obengi bango yongo monaka ba bongo bakena na bango. Bakena pas Jérémy, bakena pas. C'est son problème, c'est son débat. S'occuper mutu moko ya SB ninga sali sa bango ba émission ba salaka. Siko ya bino ezalaka nini na bana ya baninga, so ba mako ba indépendant, so ba sa musala na bango, bino so suwa bino makasi. Moteme baby. Bazouate basalate. Oh Dieu, sauve ce peuple. Fongola miso molimo bato ba mona. Basosola que ce n'est plus normal. Il y a une partie de spiritualité qui est maintenant dans le théâtre. Spiritualité est nenga mabe, force moko très une force négative qui agit d'une manière pas bien. Décor ça délivré. C'est une délivrance. Yebara que soko bimi na kati eloko moko boy. Bato bakaka ba linga to kende. Bando linga ba benda kayo. Ozunga ka bo bunda ka bo swanaka. Fanda. Fonce vers là où tu vas, tu avances. C'est ce qui est le plus important. Moi je crois que je vais me limiter par ici. Bon Dieu moko de bando bima. Na moni kuna décor ndenge ni en loba. Abi musala wana ata bo sali on ndenge nini. Di futi kaka irreconnaissance zéro. Attention, mais na mutu comme si on punda na cheval. Dès que vous déposez le bico lembi et sili. Surtout sur un monio comme indépendant. Déplacer Simbaraté naï. Je crois que je vais m'arrêter par là. On se revoit très prochainement.
sur cette même chaîne, avec un invité ou pas, ou encore avec une autre analyse. En attendant, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, surtout, suivre la vidéo du début jusqu'à la fin, c'est ce que nous voulons. Merci à toute l'équipe Yokani, MK Yokani. Merci à toi Lionel Lumbala. Merci à tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. On se revoit très prochainement. Bye bye.